C'est vrai, mais je fais ce qu'il y a raison. Oui, il faut pousser à l'Inga cardinal. Mais qui peut nous garantir aujourd'hui que na Simaliwa na ya? Tout ça en autopsie. Tout y est basoka zaki empoisonné. Ba test ba sala kawana ba koye ba soki poison ekotaki na nzelani. So ekotaki na poso, so ekotaki na zolo, so ekotaki na munoko. Ba oyeba. So ekotaki na biloko ba kolia, ba oyeba. À partir de Wana, maintenant comment on mène des enquêtes. Ma bien matata en tant que gestionnaire. Il y a un premier ministre. Botala na constitution, compétence na ele. Botala pe na constitution, compétence ya ba monsieur zaidi. Ba oloba na biso que matata asala liste ya bato. Oyo bazwa mbongo ya république na kombo ya réalisation alors que batango bazali na qualité. La question, qui leur a donné cette information? Yo so mona wapi, ba juge ba sai musala. Mais romona ba membre ya cabinet a fait c'était ba suspendre procédure judiciaire. Yo so mona wapi. On a bokata bokonda bo jugement ya bino, il faut bo requalifier. Non mais bo requalifier infraction nini? Mutu déjà ça samedi, ba juge a faire en délibéré. Il faut ba passer sentence, beaucoup mo ba costo. C'est-à-dire que neto zabo lelo pour nanga mboveza. Ce n'est pas que tout le monde a comme un président. Bon, ah non, non. Même président de l'Assemblée nationale, il faut être congolais d'origine. Président du Sénat, il faut être congolais d'origine. Pour assumer de hautes fonctions, au État libre, chef de l'institution, chef de corps, il faut être congolais d'origine. Ezali déjà. Mais où est Bango il faut être congolais d'origine. La philosophie na Bango, ceux qui sont congolais d'origine, ce qu'on a dit de père et de mère, tout ça qu'on a dit. Non, papa nae aza musonge, maman nae aza belge. Aza congolais d'origine. Vous savez pour que le soulèvement ou la moi je parle plus de la révolution. Vous savez pour que la révolution est simba, il faut que l'encadreur baza. Mon c'est mon électrochoc. Population on est tout le bas ba te belé ba komona t'esprit et belé bien que na ba bina ba ndefa pembete mais belé ba un esprit ba esprit ba kimbangu ndo omona et belé. Bienvenue Balandi Océan du Congo Télévisé, Zali Bongo Wabino Cadette Mouspamba, la patriote. Et c'est que Zali Mingi Kweba qui vous a vraiment ébélé branché na émission na Bino Boulinga Kamingi, vérité ya Mboka Congo. Toujours dans la patriote, au Wapeto Kolobé, Tani Masolo Mokolomalelo, et l'on a mon Mboka Papa Lembolo, tu as tout développé pena. Actualité ya Mboka Congo, on a Keno Kotonda, équipe technique Mobimba ya Océan du Congo, Nesima Yabini les Zali Bongo, l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et avec Kabouya, Siliko Sala a été, tout comme il a venu biscuit sur Bossul Kozwalibaku, Yakola Debiso Mokolomalelo, Papa Lembo Tena. Mbote Maman Nangai, Mbote Nabalandi, en tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Papa, les santé ndengeni. Oui, nous sommes Sangolo, bien que le pays est là au repos là, mais on est là, Papa, les pays est là au repos là parce que les politiciens bolingi Mboka Congo te yambona nyoso to kinan ko. Un mot à propos ya cardinal Monsieur Ngo asili kotika biso un grand baoba bongo na maitali église de ko biso ya lingomba ya catholique. Okoko bani na tinga na ye. Oui, au lobby en très bien, c'est un grand baoba, un grand esprit. Au moni nalinga abato maele nga nalinga abato maele mutu soka maele apesa nga goût à vie. Papa wana maele ya ebele hein, mais akufi fort malheureusement. Te présenter ma condoléance na l'église catholique dans son ensemble et surtout na famille na biologique. Nazwaka occasion ya koleka pemene ya mboka na bango kuna côté ya Maindombe. On remarqué que si Kauta, qualité à Moutaboy, a garantie. Autant na milieu moko mais Dieu a fait que à Kouta na rayon moko ya bien batuba encadré que tie kokoma nganga nzambe
asali wana ti akomi mwa mokonzi bamemi eti na Kisangani a travaillé kuna nde baye ko découvrir Yesu davantage baye ko komisa ye président ya CNS Conférence nationale souveraine moto animaki ba activité wana nyonso to lelo akufi biso nyonso toyebi que na bomoi na ye abandai ko tia pression na bato ya pouvoir mutu soka na opposition azwa ko yamba ye na kimia na limemia mais soka komi na pouvoir et que ya garder constance na ye bato bazaki na pouvoir bazaki na opposition lobi so ba komi na pouvoir mbamo ba ozwa ye loko ennemi lelo papa na biso akufi pasi nanga eza ko mona que mutu a servaki république pour que bakende ba évacuer bakende ko faire soigner ye libanda. Il a fallu que papa Sassou a se déplacé, a tin d'avion pour bazoyer, ba me maïna libanda. Quelle négligence! Si vous y n'était à Mobé sous basali vous me posez question de temps kokao. Ce que ezalaki ata na Congo, batu bazaki sérieux. Bosala ata ba hôpitaux ya makasi capable à prendre en charge, on pouvait comprendre. Mais non seulement que bozana ba hôpital malongate mais boboy ko bimisa ye libanda basali temps nyonso et bongaka za évacuer bolekisi temps nyonso pour que la situation soit grave lelo akufi. Donc moi personnellement je me sens choqué, pas en tant que chrétien parce que naebi que liwe eza moto nyonso mais je me sens choqué en tant que citoyen ya komona que bato bana pouvoir n'ont pas d'âme. Et loko pesa moko ezoko tianga moi motema moi pio parce que bato to senga bango bazwa charge ya papa bato mususu ya bango mo pe ba sabotaka. Donc bref ezali ces réalités na présenter na réitérer ba condoléances. Voilà. En tout cas papa Alain et ça peut moi nungu moko ezotambola ezopesa pasi ko bakeno liwa ya cardinal Mosengo et outi na président, c'est-à-dire les uns disent que non batnos to basanto baso luka kocha président Félix moto kocha luingi na tina tika pouvoir baso longwa moko na zela kokufa. Est-ce que pour ko ndima que non liwa na ye et outi penza na maboko ya mokonza mboka? Bon nga na ko préférer to batu ba yé ko la prudent ba yé ko la très sérieux dans ce qu'ils disent. Moi, M. Félix, c'est que Ndenga na ebi, a mutumabe, a mabe, a mérité aux représenter, oui. Mais koloba, mbala moko ka boy. Pour na okape ba tumsu ba oloba. Koloba mbala moko ka boy, non, c'est lui qui aurait empoisonné ou tué, non. Nous devons éviter ça. Combat na bicho za combat moko sain. O yo yebi ki a sali ou lobby. O yebi ka salité ko lobate poza na posa au nuit na bani na. C'est vrai, mais ce fait c'est qu'il y a gros na ba raison. O yo ko pousser à linga cardinalité. Mais qui peut nous garantir aujourd'hui que na simali wana ya? Non. Tout ça ndo autopsie. To yeba soka za ki empoisonné. Ba testo ba sala kawana ba koyeba soki poison ekotaki na nzelani. So ekotaki na poso, so ekotaki na zolo, so ekotaki na munoko. Ba oyeba. So ekotaki na biloko akolia. Baoyeba. À partir ya wana nde tokotala maintenant comment atambolaki on mène des enquêtes. Et là eza passe kaka ke pona ko mener ba enquête na ndenge to sala eza moi passe. Mais obosa na peut-être que papa na zaki un grand esprit. Azaki mutandengo ndengwa te, c'était un grand esprit. Donc to la ko charger parce que ba musu ba be eza Kabila pour yambaki na jour anniversaire. Bamsuba beza Félix pour aboya ki ba ko soutenir ye na ba démarche na ye et puis le quoi monaki que yazaki proche na Kabila nda en non je ne peux pas me donner dans débat là parce que mon biso tozali ba politicien mais tozali pe ba éducateur voyez-vous to charge ka monter moi na Congo ezala ce ka beli au voleur ba mo ba pendre moi j'aime pas ça nga lingaka la procédure. Même ma élément. Nga son que fait c'est qu'il a détourné. Je peux le démontrer. Mais ce obi nga qui a empoisonné na démontrer ndé. A démontrer donc. Parce que na okota ba débat na té sincèrement. Na okota té. To le belasiko yo Sénat
pamba te Sénat basilaki kolongola immunité il y a l'ancien premier ministre Matata Ponyo le kolongola na ye azaki poursuivi na justice après ta baboyaki kolongola suka nango basuka na kolongola lelo oyo Matata Ponyo azana mandé malgré sa provisoire mais quand même azana kumba ba nyonso balobaki non voilà ba kolongola te ça tricage ça bo lelo oyo Matata Ponyo na kati ya kumba olobini bon là voilà ce que on a pas implication à monsieur Félix Sekeza. Oh, parce que là j'ai des éléments. Monsieur Félix Sekeza dans sa stratégie il y a qu'à utiliser justice pour des fins politiques. Ma bende yango wana. Maman nangai mutazalaka premier ministre a commis sénateur. L'immunité ou azanango lelo. Ils ont immunité à sénateur. Muto a levé la immunité à sénateur, ou a singa kaba levé immunité à sénateur, il a les cours de cassation parce que les juges naturels, il y a sénateur, il a les cours de cassation. Mais où il y a biso, cours constitutionnel à ça qui va lever immunité, parce qu'il a considéré que nani matata zalaka premier ministre ba fait wana ba reprocher zalaka tant zalaka premier ministre il y a ngoye moi à s'improviser. Mais en parcourant la constitution, au monde sika moté le lobby qui est la Cour le Sénat a l'obligation de répondre à la demande de la Cour de cassation sur la levée à immunité. Il y a sénateur ou il y a un ancien premier ministre. Parce que la démarche constitutionnelle, au regard de l'article 166 de la Constitution, ce qui va lever immunité à premier ministre, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, ne vont décider de lever immunité. Mais oyo, ça l'a en Passe nanga ezate par rapport à Mambo Baosa, passe nanga ezali violation intentionnelle de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Passe nanga angwana. Dans le fond, il y a dossier. Matata a été gestionnaire à Mboka. Tokoyo ko lotata une minute teke asala mabete. Azaka kana mabe, akoyo ko zanga mabete. C'est impossible à zanga mabe. Parce que ça humain. C'est impossible. Mais ce que mabe à Matata, Bogozwango en tant que premier ministre. Mabe à Matata Bogozwango en tant que gestionnaire. Il y a un premier ministre. Botala na constitution, compétence na ezali. Botala pe na constitution, compétence ya batu monsieur ezali. Baolo bana biso que Matata a sala liste ya batu. Oyo bazwa mbongo ya république na kombo ya réalisation alors que batango bazaki na qualité te. La question qui leur a donné cette information là parce que DGD d'aide publique a yebi liste wana. DGDP a yebi liste wana. Police wana sama na période Matata pété. C'est que bango pe bazan inclus na carte. Marco Bangouli a travaillé na bango DGDP. Aujourd'hui, Atanas Matenda, à ministre de la Finance, a travaillé dans Bango DGDP. Aujourd'hui, Philippe Fouta a travaillé dans Bango DGDP. Matata a trouvé la liste. A Kouta liste, on a et Salama. Est-ce que bon, bah, fausse liste. Pour les réquisitoires, il y a un procureur, il a insisté sur le fait que liste est à l'Okuta. On va créer un PC bon. Oh, dès wana mutu tout aibi qui existe. Biso tout aibi parce que ça la na période à Mobutu tant que tient c'est que étant nani Kabila nani Félix et Joseph Désiré Mobutu Zara président. La question à l'organisation 73-74. Mais bah lobby pour na kofuta yango la communauté internationale a s'impliqué qui abi loko abobote la batu biloko o Mobutu abote la ina ba Etienne Tshisekedi il faut bo futa ba négocier ba sali liste ya bateau bazaki parce que zaki bateau ba ko déclarer DGDP a que vérifier ba tali ba dossier tout ici ba moyen ba bien effectivement bateau bazaki préjudicié il faut ba indemniser bango mais ba ko ça liste wana olongisi Matata quand même malgré olongisi penza te bosko na dossier bukangalo za pe souci non mais dossier bukangalo ba kangi na ngota bazo tangeli des dossiers te dossier bukangalo de ça bukangalo de c'est là o ba kangi mambo mususu
tout le bel toujours ya immunité au bazar kolongola toujours bato ba immunité en bango assemblée provinciale pe baké kolongola Mike Mukeba immunité na ye pe les sous aza poursuivi na justice ye bazo funda ye pe les sous azo funda ngobila azo funda godimpo au juste ezani exact monsieur Félix c'est que a ebisi bino justice c'est ça mabe état de droit ça musalate mais moi bien amigo que justice c'est ça mabe est état de droit sans justice ça. Mais ce fait, c'est qu'il vous dit clairement que beaucoup de gens sont tinate. Alors ça, Moussa Mabe. Aujourd'hui, Maramba Koutou Mike Mukebai. Koutou Mike Mukebai, a moutou à l'obara, et moi à l'obara, pe bimi. Mais, bateau ba poursuivre Koutou Mike Mukebai. Pensez-vous vraiment, ne bo mona muki, que Mike Mukebai a tort? On a raison. On a raison. Mais le coup la justice est dans ma boucle ya bateau. Bon, c'est la justice na marque alors. Quand Mike Mukeba va au bêta masola même Félix c'est que à côté là nani, à côté là Gentinette, l'autre zap. De ça on peut là. Non mais là bako kangama. Moni le londe bo mona ke là. Ba 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 ça me ça matata lelo. Lobby de soane ya. Ozo imaginer bo kangi zando. Bo bi bo ko réflexionner. Bobandi ko buka bobuki ba colonne ya zando kwei botongite ti lelo siko soki mutaye ko fitiger bomoni ba mapango ebele ba oteka mapango à l'état ba terrain nyoso ba spolier mbongo à l'état ba gérer mabe mutaye a fitiger le quoi bomoni que justice za bino oleke ba kanga bino nanu na dénonciation wana parce que le procureur devait se saisir d'office et à dossier parce que lorsqu'un parlementaire fait une déclaration pareille, les juges doivent se saisir du dossier et le procureur. Bah salité. Il a porté plainte contre eux, bah on va porter plainte contre eux. Au moins na yé ba okangai. Mais muto le ba yazo le ba na ba otika. Pourquoi? Tant que vous allez na kati ya réseau na bango mafia wana. Ils se protègent entre eux. Bah moi le barat, les loups ne se mangent pas entre eux. Ils vont se protéger. Il y a le quoi ça na puté ba ko crucifier. C'est que la population qui a soutenir, il y a aussi un marambo dans service à peuple. Peuple, le barapé trop, pas l'équisani. Mais l'équisani, à Bunda Pona Bino, mais va kangi jusqu'au point. Et ben il va kangaye point. C'est-à-dire que la justice est dans ma bouche. Maman, ceux qui justice est dans ma bouche. Même un assassin se sentir libre. Un innocent a en prison. C'est quoi l'état des droits? État des droits exact. Dans le but que sans justice, il n'y a pas d'état de droit. État de droit, c'est là où règne la justice. Bateau baosa amabe baza impuni et puis le goza surprenant 2 miyibi. O aibi Coca, o aibi Pepsi, mais le quoi oyo azali mutu ya union dit sacré batiki, oyo aibi Pepsi bakangi. Et le ko baibi a même couleur mais marque différente. Mais au moins bakangi o batiki. Mais ça ka muyibi. Quand on va bien détournement, quand on va bien moïbi. Et à moïbi, détournement en français m'a bien été. Bah mibi. Mais logo ce que ils a pas c'est-à-dire la justice. Nga passe nanga, ils a maramba ba dossier na quantité. Passe nanga ça, na justice c'est comment parti, ba mamba parti politique. Alors que la justice, la constitution est claire. Les juges n'ont d'autorité que la loi. Ceux qui battent bazar na ba conflit, muto aka ko kata makambo za juge. Bandeko bazar na ba mikili a poto yo yebi benga bango tuna. Mboka na bango ifana kimia poani parce que personne n'est au-dessus de la loi. Na mboko eza boité. Yo so mona wapi? Ba juge ba sai musala. Mais au mona ba membre ya cabinet a fait c'est que ba suspendre procédure judiciaire. Yo so mona ngwa. On a bokata mokonza boy jugement ya bino, il faut bo requalifier. Non mais bo requalifier infraction nini? Mutu déjà ça sambi. Ba juge affaire en délibéré. Il faut ba pesa sentence. Boko mo ba costo. C'est-à-dire que ndeto zabo lelo pour nangambo eza kopola. Kopola penza. Tozonga pe muke na Assemblée nationale kuna loi ya Noël Tchani ezotoka kuna papa Alain. Enfin, député pour Loulou, singi pour Loulou a déposé yango na bureau ya Assemblée nationale. Pe président ya Assemblée nationale, président Mbosso Kodia a ndimi donc a validé yango enfin que batunyo to basani ba ndima yango ba voter yango ndenge sengeli papa Alain. Loi wana ya congolité, yo peut supporter yango ou soit tozolo ba contre parce que ah ouais c'est comme dans l'Assemblée nationale quand la tête royo kakako ba promulguer yango. Bon, moni bato belé
ba séduit na loi wana pour balobi na bango ba étranger ba kota na mboka na biso il faut to verrouiller ba poste mosusu to éviter que ba étranger ba gérer Congo te lelo nde to lo ba étranger ba kota ba étranger ba si ba gérer biso pour ba to ba lo ba bi Kabila c'est un étranger à gérer biso mais est-ce que Kabila gère biso en conformant à la loi? Est-ce que c'était grâce à la loi que Kabila Kota? Est-ce que Kabila a géré le pays sur base de la loi Wana? En 1971, 2001, qui pouvait nous dire la loi et la nationalité pendant le Bani? Mais est-ce que c'était la loi qui posait problème? Balobi na biso que non, le quoi, on peut ça par exemple, le quoi, Bedachou, le quoi, Botama na Congo, hasard d'office congolais, à président, c'est faux. C'est faux. La nationalité congolaise, il y en a deux types de nationalité. Nationalité d'origine et nationalité par acquisition. Moi, je suis Botami na Congo. Au regard de l'article 21, il y a la loi sur la nationalité en 2004. Moi, je suis Botami na Congo. Il faut de l'âge à 18 ans pour la nationalité congolaise. Il y a 18 ans. Si on a 18 ans à une nationalité, il a naturalisé congolais. Il n'est pas congolais d'origine. Moi, le quoi to boye infiltration, le quoi la solution il y a une loi. Non, cette loi n'a pas abordé la question infiltration. Cette loi a abordé beaucoup d'éléments et côté maintenant en confusion. Babiloko ebonga ebatia na loi électorale, batia na loi sur la nationalité. Babiloko ebonga ki ba biloko eza ko toucher constitution, batia na loi et créer confusion. Mais le que ça a passé au battement, il a battu. Il y a deux opérations. Opération à Liboso et à recensement. Opération à Mibale, loi Tchani. Qu'est-ce que vous recensement, Bobi? Nazoya, maman. Piège inde yango nana oli ngana fungola ba tout mémoire va comprendre. Mais ce fait c'est qu'il veut procéder par le recensement. L'idée à recensement, je vous informe, est d'aller parmi les décisions ba yokana ki na ministre sommet. Ya Goma. Idée à recensement, c'est matière où nani comment il s'appelle le fameux ambassadeur on a Amer à soutenir. Na kati ya recensement, on va recenser la population, on va les identifier et puis on va leur donner des cartes. Et vous créez ce que banque de données ou base de données, banque de données à l'État. Bakoye bakoye congolais d'origine, bakoye bakoye congolais par naturalisation, bakoye ba oyo aza mopaya. Question. Banyamulenge ba na liste nini. Bon na peti. Pour eloko bino batumsu ba comprendre té. Mais ce fait c'est qu'il considère les comme une tribu. Alors que comme une tribu comme tuna ba congolais. Automatiquement au sangisi bango komisi bango lokola ligne de tribu ya RDC. Soki accueilli na recensement. Ba opesa une nationalité nini, ba okoma nini. Congolais de père et de mère. Banyamulenge obobenga Banyamulenge. Bakoza ba Congolais de père et de mère. Pour muto abotami na Banyamulenge ya mama, na Banyamulenge ya papa, baboti nani? Congolais. Congolais nini? Pour maman na papa so ba Congolais baza banani? Congolais 100%. Alors, Congolais de père et de mère. Vous avez résolu quel problème? Kutu bobakisi ndeli so. Ya ozo sabino, baola ki sabino ke ba na souci ya mboka. Non. Muto ana souci ya mboka ko ba Banyamulenge Congolais ta. Ba réfugié. Aoza Congolais ndeni. Muto akoyoza Congolais dali Congolais d'origine rwandaise, c'est-à-dire aza rwandais, aye pa na bino, asangi asali demande na ye apa koma Congolais, asengi naturalisation. Bako enregistrer comme Congolais. Et puis boye ba constitution eza lelo. Ba lobi te que tout Congolais a le droit d'être président. Non. La constitution et la loi est claire. Ne peut être candidat président car Mouto a la Congolais d'origine. Congolais d'origine a la question. Adali parmi ba tribu, adali moko ya bato baza na tribu oeza na liste au monde la Tikaki 450. Ce n'est pas que tout le monde a comme président. Bon, ah non, tu peux risquer tout comme non. Même président de l'Assemblée nationale, il faut être Congolais d'origine.
président Sénat, il faut être congolais d'origine. Pour assumer de hautes fonctions, au État libre, chef et institution, n'a chef de corps, il faut être congolais d'origine. Ezali déjà. Mais où y a bango ba minus condamné. Ba bino il faut être congolais d'origine. La philosophie na bango, bazako kanisa que ceux qui ont congolais d'origine T, ceux qui ont des pères et des mères qui ont congolais d'origine T. Non. Mutako ozala papa nae aza musonge, maman nae aza belge. Aza congolais d'origine. Pourquoi? Parce que makila naie eza à Congo. Non, voilà, ceux qui par exemple guerre ezali entre un Angolais entre l'Angola et le Congo. Moi na o papa, to maman na aza angolais ou angolaise, akoponanene. Ça c'est une question bête. Si le Kenya et les États-Unis sont en conflit, Obama allait choisir quelqu'un. C'est le système qui garantit. Pourquoi vous appelez un Congolais 100% Masai Maramu contre Bino? Tant que Félix Tshisekedi a signé un accord na Rwanda, Aza Makila ba Rwandais? Il peut se Congolais d'origine. Non, il y a Aza 75. Un Congolais d'origine de par son père et de par sa grand-mère. Il y a côté à maman. Non, papa, maman n'a pas côté à papa, Aza Congolais. Mais Félix Tshisekedi a 75%. Mais quand il est parti signer des pactes avec le Rwandais, pensez-vous vraiment que c'était parce qu'il était Rwandais? Pas si Nangezali. Pas si Nangezali. Na démarche na bango nyoso. Ba okanisa que Congolais 50% da Congolais aza na poso pembe. Non. Il y a aussi des Congolais 50% mais ba mwindu. Parce que mekana ko imaginer quelle est la base de la banque de données ou la base de données au toza na ngo pour que tu y ait maman tout ça na émission à 100%. Parce que ça sera un mécanisme déclaratif. À quoi le bi papa nanga za mutu akabe akamo. Vous pouvez en dire. Vous pouvez en go ndengeni. C'est-à-dire que ba même bino na débat. Et là ba même la bino ezawa na te. Boza la prudent. Na ba bato belé. Boza la prudent. Boza la très prudent. Pour passer dans les ça, bah pesa congolais, bah pesa congolais d'origine rwandaise, bah pesa une nationalité. Ezara wapi vous pesa mutu nationalité d'origine. Ezara wapi bah pesa mutu nationalité d'origine. Te bah constataka. Nationalité d'origine ngai la botami, maman nangai loleka, papa nangai bolojwa, maman nangai nkele, papa nae ibola. Papa, maman nangai. Ya papa. Maman ya papa nangai. Papa ya maman nangai. Bango nyoso, baza ba mongo, na kati Équateur, na territoire ingende, na secteur ya Bokato. Automatiquement, vous reconnaissez le quoi congolais d'origine. Et là, vous reconnaissez le congolais d'origine. Ce que vous voulez, vous kolinga bosa ande. Bokabola congolais d'origine est comme à 2. Congolais d'origine 100%. Congolais d'origine 50 ou 99 ou 75 ou 50 ou 10. Après, vous êtes congolais par naturalisation. Mais comment vous allez gérer tout ça? Vous gérez en denne. Voyez-vous? C'est-à-dire que Batou, vous allez emballer, jouer la psychologie à Batou. Ah, le quoi balingaka infiltration, allez te présenter. Mais Moïse Nyarugabo, il est de quelle nationalité? Il est congolais d'origine ou pas? Bon, tu n'as pas fait ce que bon, tu n'as tiani. Moïse Nyarugabo, Aza congolais d'origine ou congolais par naturalisation? Il peut être par naturalisation. Ah, maman, Félix Tshisekedi a dit que Baba congolais. Quand on dit que Baba congolais, c'est-à-dire vous le prenez en groupe en tant que communauté. Automatiquement, comme congolais d'origine dans l'esprit, il y a loi. Mais ce qui est moutayaki de manière individuelle. Parce que la nationalité s'acquiert individuellement. Yomo, il faut ça à demande. Sur l'article 22, il y a loi wana 2004. Au moment où il y a des conditions, il faut écrire, il faut quand même avoir des éléments, il faut dans la casier judiciaire vierge, il faut dans la au salaire de déclaration, bah qu'occupé qu'au bout à couper sa nationalité. Quand la nationalité est facile, oh non, infiltré, non, infiltré bazali, mais gestion a infiltré et là que boumi biso la Félix Tshisekedi, bah banya moulé va ba kongo. Pourquoi ça va congolais? Voilà. Papa Alain tozo koma pena malembe na suka ya émission na biso to le bena pena no seni pesa ya koyinda 2023 bientôt papa Alain. Vous avez préparé pour la 2023? Préparé nani? Élection 2023. Oh maman, yo tina to ça no ba émission be ba position na ngate. Na aucune élection na ba banyamlek.
na ke élection na bokonzo ezanga tina oyo bato bazui bokonzo ndenge ya yauli biso dans la vision élection et dans la vision à révolution bino bozo de la révolution mais peut perdre na UDPS batindi déjà ba candidat na bango na CENI pour na kotina ko préparer pour remplacer nanga yanga nini et robota ya malamu mama yo moyebi ke robota ya malamu yanga nini nga zo la peuple nga message nanga ezali adressé na peuple pour nga na kosa révolution te pour que na sali révolution yanga na koza obligé na za minduki et tout ça na fanisa boko na minduki na boyi nga révolution nanga eza révolution ya peuple moni peuple système a combo ramassette au combo toki ale bou libaki wana yanga soki révolution esamite na koza na posa koza candidat okoza candidat poko makabilo pratiquement élu beti c'est que démocratiquement élu révolution bato ba obtenir na élection ba kende ko légitimer pouvoir ya Félix Tshisekedi et là on est changé à maîtriser cour constitutionnel à maîtriser CENI à maîtriser banque centrale à maîtriser ba institution à maîtriser même ba policier bosa élection ni bosa na ba policier pe bosa nini akolo ba bino ki bwana 50 000 bureaux maché 60 000 bureaux bo contrôler ndeni ba tu nyoso ba ko za recruter pour travailler na CENI na ba bureau za ba membre ba parti politique na ba vous allez faire quoi oh maman élection malongi au ça maté pas si nanga ce que zaini ce qui élection malongi ça mité l'instabilité institutionnelle continue et conséquence la population n'aura que ses yeux pour pleurer botika kobeta masolo ya élection mbokeza na occupation botika ko ça ba eza ba distraction wana bosikula nano mboka mboke sukwama eko mapeto bosa élection ata soki bo voter Martin Fayulu muso akobima yo so mona mutabimi 3e ma premier hein bongo deuxième atikali wapi non deuxième babanga ki po bayebi ke soki ba chaki e bato ba ngaba bima bi okelo ko Martin Fayulu soka zuko konzi ba kokanga kanga bango tika ba pesa Félix c'est que pas au protéger a protéger petit lokola des autres hôtels kosema entre ba chauffeur na ba chauffeur moto et puis ba chauffeur ya ba transport et bandi comme est-ce que ça et bandeli à soulèvement ou quoi parce que et puis c'est moi marqué presque na ba différentes communes et bende qui pena marqué maman est-ce que zamba la liboso zamba la liboso vous savez pour que le soulèvement ou la bon moi je parle plus de la révolution vous savez pour que la révolution est simba il faut que ba encadreur bazala moniso au système électrochoc population on est au ba ba te belé ba komona esprit et belé bien que na ba bina ba ndefa pembete mais belé ba un esprit ba esprit ba kimbangu ndo mona et belé d'ailleurs on a présenté ba condoléances dans la famille kimbangiste parce que maman maman ya papa Simon Kimbangu kianga akufaki mama Kwakiadi akufaki ta comme la tanga mingi na bosana mama Kwakiadi akufaki bakenda ko kunda alliance c'est que nous voulons vous dire les londe tozabo soy boana posa makambo échange botika na ba distraction wana tango bonoza carte na ba Rwandais na ba Angolais na ba tout ba royoza carte aux élections internationales élection momba ofungola mutu nyosa ko voter international to national papa international ils ont ba pays nyoso to ba pays voisins ba voter et puis là oza okamo o bino tout bo meka na ko mi poser un espace occupé par les groupes armés donc na ndenge makambo etambola na mo ndé ba distraire peuple ba ko bema bino boti pa ba sala élection ta boti kaka eleka ozo imaginer une mauvaise loi critiquée par tout le monde mais peut perdre na IDPS ba yokani ba kaboli 6 4 et tegali 5 ya société civile Félix Tshisekedi na Kabila ba wela na ko gérer présidence ya CENI mais le résultat surprenant ba ngombalé ba ebi bien que il faut autant la société civile ba travailler ba église pour que ba pesa bango opportunité à cause poste ce cas du président ba ngomi balé ba ko na 14 ou 15 membres totalité ya maîtrise à CENI de l'autre côté ba maîtriser cour constitutionnel okoya na vote pour ça nini oko accompagner bango le va peut-être que boké na vote population a voté yo batu basala effort bazo ba kosa peu tout bozo procès verbaux te bazo procès verbaux ceux qui kaka va publier résultat ma bende bo memi soulèvement mais est-ce que vous assurez que muto akoya wana akoza capable de remettre ma population na baba
Maman, article 64. Solution, naïf une solution, monsieur Zate. Oh, tout beau le bain, ils avaient effet comprimé aspirine. Ils avaient le quoi, moutao, bela moutou, ils ont un problème à malaria. Bon, PC aspirine, mais la pour calmer. Et calmer, oui, mais aussi ça maladie. Faut vous le cabinet antibiotique, qui c'est à ma casse, il faut PC, et pico la maladie, non ça. Et ça simple. Hein? Peuple ni na silikate bo fandika ba saka na bino ba chauffeur ba meki ba sai moi marche na ba ngwa soulèvement ni yo so mona soulèvement banda bo ezaki loko moka ke sami mais loko ezaki fa soki ba leader ba faiseur pena ba bateau ba leader pena na cadre qui ont de l'ancrage avait récupéré la situation mais au fait c'est nga so na Angola so na Rwanda kuna. Alors qui m'a Rwanda pour y a ko rendre bango visite. Ndenga mesana. Ay ko rendre bango d'ailleurs ko no ne pas na pouvoir donc. A na facilité donc voilà. Donc souci na biso to préparer battre mingi na révolution. La solution est kozala ba élection en tête. Voilà. Tout ce qui c'est émission na biso ya mokolo moi lelo vérité ya mboka na likambo itali Covid-19 vaccin nango papa le nga na comprendre te personnellement vaccin yango ba président bazobo ya kozwa yango mais bato tunda biso ba peuple tozwa yango kuna tozwa exemple ya président na mboka na biso Félix azo douter nango aboya ki kozwa yango atalisi ba raison na ye o esali ki azwa te bongo Emmanuel Macron ye pa boyi so kozwa vaccin pour nani ezani bango bazobo mais ba tunda biso to ke kozwa vaccin bon ma compétence na yeba penate ponga qui pa penda bato na mingi pendate na ingana yeba na bango na marque ba politique na bango et tout ça mais makambo ya ba vaccin na ye no esalinga pasi kulu tu Martin Fayulu qui oza vaccin kulu tu ake a ju vaccin alobi parce qu'elle n'a qu'à voyager pe azaki obligé a salé en côté pour ingaka voyager azwa ki vaccin pour amone que vaccin za bien mais muto a pesa ki autorisation vaccin en écoute na Congo monsieur Félix Sekedi abi ke za mabe Félix Sekedi atindi bato bazwa vaccin na boyi mwasi na ina bana bon na yebye soki basi mais mwasi na ina bana aboyi mwasi na ezo yaka basi ndele aboyi mwasi na ina bana bazwa vaccin na tindi bana ya baninga bazwa vaccin et puis yé moka lobby vaccin wana eza mabe alobi te ke o non abi ki aza ko douter na qualité ya vaccin mais ba pesi plus de 40 000 personnes andima ki po ni ekota na mboka non mais po ye aza ebi ke moi sina bana ba kozwa te o moni sikoyo tango ba bokulutu ba bokechu premier ba loba avant bo bana vaccin ba bana na mama mate na tout ça bazaki na raison oui soki ba banda kuna tonga tout monango eza sérieux bango ba boyi ila lokwa mama oyo ateka kwanga bana ba olela nza bana Thompson maboko pesa bango kwanga ya biba pesa bango mbongo po bano somba kwanga pe ba voisin mais kwango yozolamba bana ba olela te point po yebi keza mabe mo oteki ya batoloka mabe bana ba koyokolia te yo so mona pe un président sérieux le kana te ba bino non voilà na koyoko za vaccin wana te obino bozwa parce que na yebi keza mabe mais opesi balinga bazwa point ça c'est criminel mo mona mutakoloba nango azate. On est à poison. Vraiment. To komi na suka ya émission na biso mokolo molelo papa un message clé na bande ko balandi ya océan du Congo TV. Ba ABC bino mamba Covid. Oh non, ya mbalo vague ya mikolo makasi. Troisième vague. 200 combien? 200 ceux qui 222 pratiquement contaminés. Vague ba kumisa ki ya makasi wana. Ba komi na ko boya ko pesa ba vaccin na bilobela. Vague ya mbalo eza suka tout ça. Vous savez il y a eu combien de guéris? 196 guéris. Sur 200 et quelques. Sur 222. Si vous avez une psychose pour année. Eh non, il y a eu combien de morts? Oh! Maman a vu ça, le plus cancérogène que les chaos exact. Bache batu na ku panique, bokanga ba restaurant, ya mbalo batu ba kufa loko ambinzo. O ezambo bilaka. Yo so mona na mboka nini président de la République armée ya révolutionnaire ba bomie na ndako me bat ba kufite o za mboka bilaka bo na makambo na bino vague na bino ya mabe yebo wu eleke ke na pays musu o za mboka bilaka na yo sa bino bo za la paniquer te za la kimia ata tondolo kobika ata mai okobika tozapi 196 personnes sur 222 babiki ba msuna ba na ba hôpital soki pesa personne
bobimisi na monde entier. Ah, épicentre ya maladie, Kinshasa, po bolinga ka batindi ya binoka mbongo, binoka mbongo. Aujourd'hui, le roi boyebi ke ba ya na mbongo te bat babiki. Liboso za apeka. Oh, maladie, bato ba bika na ba mai, bato ba bika na ba Congo bololo, bato ba bika na ba sucre, ba biki. Arrêtez de coacher la population na psychose. Et ça sérieux ta? Peuple congolais, botinda monsieur Félix c'est qu'il na retraite anticipée. Et ça bien. Merci beaucoup. Merci Nabino Batobozwa Kilibaku ya kolanda vérité ya mboka Congo. Cadet Moussamba la patriote. Tokomi bongo na suka ya émission na biso ya mokolo malilo. Soko Libaku ya kolanda biso pour la toute première fois. Na rosenga na yo kaka o s'abonner, o like pe o partager ba vidéo na biso. En fait que mutu mususu s'appelle Libaku ya koyoka mai o ezolo bama pour na tina mboka na biso Congo. Yo o emesana kolanda biso ko bosana te ko partager rappel lisusu epa ya baninga po balanda ka pe chaîne o emesana ko informer bino le linge sengeli. Na dédié émission na ngai mokolo malelo na Kabuya l'homme puissant et aussi Monica Silia Nancy Mbaya pe bino nyonso bato bozuli bako ya kolanda biso tokutana bino à la prochaine. Bye.